awa bato baza kokufa bandeko nanga awa makila ezotanga nde kotanga eza na ba situation to ba circonstance mosusu ba la famille bavandaka kimia te eza na ba situation mosusu s'il s'agit que to ya ko intervenir il faut to yaka s'il s'agit que noto vanda na biso kimia e ozalaka malamu to vandi kimia mais ba situation ya bongo bandeko nanga parce que bato baza kokufa makila ezotanga nde kotanga bandeko nanga na niveau moko pas possible. Quand nena yebisaka batu bandeko nanga ba papa ba mama de partout bolandaka Étoile Nines TV, s'il vous plaît bandeko nanga bola mukaka bo fungolaka misu. Na kilelo oyo eza lisusu kilelo te ke no mobali olamuki na tongo o latika kabilamba kitoko o brosser mino o silisi o vandi o komi kotala télévision na kilelo oyo mobali alamukaka na tongo ake koluka. Ata soki nano bali te lamukaka tongo kende koluka bandeko nanga banda ko préparer futur na yo parce que lelo AVC ekomi ko boma batu stress ekomi ko boma batu. Pourquoi? Parce que otali camarade nanga voisin na biso olata bia zolia kabia talanga shiko camarade to voisin na bino alamukaka na tongo akenda koluka. Shiko yo lukaka te okolata ndenge nini okolia bien ndenge nini okosala ba voyage kilikili ndenge nini bino pe basi ya mabala bosungaka mibali na bino. Botika ba makambo wana keno ngal vraiment naza housewife te botika ba makambo wana lamuka kende pe sunga mobali na yo epole pe mobali ezalaka bongo yango to mona lelo mibali ebele bazokufa ba jeune. Pourquoi? Parce que charge nyonso ezaka na mapeka na ye ata la futindako bana classe il faut allier sa côté mosusu pe mwasi alingi kolata nde kolata amona kabelo mabe amona oyo mabe asala boye mabe mwasi lamuka kendo sunga mobali na yo tango yo pe okubando sala kote mosusu mobali asala ekobanda ko epole bino nyonso mobala ozala na ba jour na ya repos oyo azopemisaka nzoto de l'autre côté toi aussi de ta part oza na ba jour na ya repos pe ozopemisaka nzoto yango ezalaka toujours malamu soki mwasi na mobali ba osala ensemble bandeko nanga ba osala makambo malonga soki bozalaki na projet ya kosomba lupango to ndako dans 4 ans mais soki bino nyonso mibale bo osala bo mona ke na écart kaka peut-être ya ina ne bokoki kosomba ndako bokoki kosomba lupango ezalaka bongo ba mama to lamuka to kende pe kuluka misala to sunga pe mibali na biso to sunga ba couple na biso to sunga pe bana na biso ekozala malamu mingi. Ba joyeux anniversaire na ba o nyonso ba o célébrer ba anniversaire na bango lelo kande tolobaka joyeux anniversaire bisika nyonso bozali na système moko ya kitoko. Nos sincères condoléances na ba o nyonso bazolela ba o nyonso bazana matanga bandeko nanga esalaka pasi. Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati donc okozwa ba documents ya quartier okozwa ba documents ya commune okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus. Ah oui, tolobaki te tolobi bien y compris les documents. Au pesi mongo na yo oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20 ozali na droit ya ba documents administratifs nyonso tu. Moi sensibilisation na système moko bien na système moko bio na système moko kitoko bandeko nanga ba mapango ya koteka yango wana sombelaka bana na yo lupango somba pe lupango ya yo moko toboy na biso lelo tolobi okoli oza na bisika okendo vanda te toboy na biso lelo tolobi bandeko nanga esali soki ndenge nini oza na bisika ya okendo vanda te ekozala pasi pe mawa en tant que parent bandeko nanga il faut kotala pe futur ya bana il faut kotala pe yo moko parce que lelo tolobi okokola
okende ovandela bana na bandako na bango totika opesa bana bacharge wana s'il vous plaît. Somba lupango eza na $750 ya pamba. Osombi lupango okomi na yo kotongisaka malembe na système moko kaka ya malamu mingi. Voilà. Salut cher Bouchou, salut cher abonné, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonné et chers connaissances, ya lelo toye lisusu bandeko nanga na sango ya pasi toye lisusu na sango moko ya mawa concernant comédien na biso na kombo ya Jérémy Chabani. Ebele ya batu toyebi Jérémy Chabani, ebele ya batu tosepelaka na ndenge Jérémy Chabani akotaka na mozindo ya bahol na ye na ndenge ajuaka bandeko nanga. Lelo oyo mama Étoile Inès TV aye na sango moko ya malamu te mais sango moko ya mabe makasi. Avant na kokota na mo mozindo ekozala mwa bien na ya nanu ko sensibiliser batu nyonso ya sika. Toyebi que chaque fois que tosalaka ba émission ya sika bato sika pe bakotaka yango na ko sensibiliser batu nyonso ya sika. En tout cas si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na ye moko linda bukulu ya balinda. Bambote na madame Grace Mpoi. Na pesi bambote na mama Lisi mpito ya balisi. Bambote nanga na ye moko mama chérie, mama d'amour, mama Eugénie Zemanga. Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali ferte. Olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa to Zalina solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel P et salemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre P Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Moi sensibilisation lisu sous la famille ebele abatuka ndenge to mona. Gavker ayeli biso ba solution ya kilikili. Gavker ayeli biso ba solution ya kafu. Balobi na Gavker bika na yo libela, na Gavker okosimba na yo mwana, na Gavker bandeko nanga place ba solution o nyonso etali santé na biso ezali. Bandeko nanga Gavker azawana azosungaka na o nyonso etali hémorroïde, etali sukali, ba tension, ba papa na kote na bino omona kakeno makambo ezo simba lisusu te, mama akomi ko inaina ekozala malamu benga Gavker asunga yo na ndenge moko ya malamu penza mingi. Na Gavker bika na yo libela na système kaka ya Tokos makasi. Voilà. Bandeko nanga lelo toyeli bino Jérémy Chabani. Toyeli bino Jérémy Chabani bandeko. Kanenge boyebi mama Étoile Inès TV azalaka na partout. Akotaka na politique, akotaka na bato maboke, akotaka na musique. Donc biso place information ezali bomona biso tokoya pe toyaka na pete nyonso pe na kitoko nyonso. Nine sali ke non lelo toya kobeta masolo ya Jérémy. Voilà la famille totanga nanu makambo oyo ndeko na biso Jérémy akomi et toki to silisika ndenge ezalaka nde tokosala analyse na biso na système moko ya malamu. Voilà. Jérémy a commis plutôt et alobi, je connais les jeux que tu joues, cher collègue.
pour faire plutôt taire mon jeu d'acteur et éteindre la lumière du SB Production. L'argent que tu donnes aux mamans et aux jeunes filles pour me nuire. Faire de fausses accusations à propos de mon rôle. Aide les gens de ta famille qui souffrent. Que ton coup ne rate pas. Les vrais fans de la comédie, réveillez-vous, Inch'Allah. Wana eza message ya Jérémy Chabani. Jérémy Chabani aye kovanda ka boye mbala moko na page na ye ya Facebook nde ayaki kokoma message oyo. Tango Jérémy ayaki kokoma message oyo bandeko nanga eyaki kosala mbutu ya makasi eyaki kosala somo na niveau moko pas possible. Ebele ya batu baye balobi ke message oyo Jérémy akomi muto akomeli ye ezande Belvi Kandi Poutune de l'écriture la patrona. Balobi o ye Jérémy akomeli nde Belvi. Il paraît que Belvi nde muto azofutaka batu baya kofinga to baya ko loba mabe concernant ba rôle ya Jérémy Chabani. C'est ce que les gens disent, mais pas Mama Étoiline. Kande na lobaka toyaka pona osala analyse, toyaka pona kopelisa moto te. Ebele ya batu balobi non parce que tomonaki Yagabi ayaki koloba makambo ya famille ya Belvi Kandi ke babando souffrir. Bambongo wana afutaka batu asungana nu famille na bango, alors batu baye kozwa pe makambo ya Jérémy oya lobi ke mbongo wana sungana ngo famille na yo. Shikoyo eye kotia batu ebele na mutu keno ye makambo Jérémy akomi mutu akomeli yango eza Belvi Kandi. La famille tozonga na ba film ebele ya Belvi Kandi to bando mona présence ya Jérémy. Mutu penza atombola Jérémy Chabani na makambo ba théâtre, qu'on se le dise la famille, soyons sincères et honnêtes. Kandenge na lobaka chaque fois mutu atombola Jérémy Chabani ya makasi na ba théâtre, biso lelo toye koyeba Jérémy Chabani makasi c'était Belvi. Tango akomaki ko apparaître na ba film ya Belvi nde place oyo ebele ya bato bayaki kolinga Jérémy Chabani bayaki pe kosepela na Jérémy Chabani. Et du coup toyaki komona awa Jérémy Chabani akendai kopesa ba mama puta na mama puta wana tomona ki apesa ki Sila Bisalu, apesa ki mama na biso Teresia, apesa ki ba mama Ebakata, ba maputa sombela bango, apesa ki bango. Et yaki kosala mbutu tant de personnes ba mituna ki oh pourquoi Jérémy apesi Belvite, apesa ki ka ba mama Teresia, ba Sila Bisalu et sala ki mwa mbutu. Explication ya malonga ka ndenge na lobaka ezala ki penza te. Batu bapesa ki penza explication ya malonga te. Ale lelo toye kovanda toya komona lisusu bandeko na ngai makambo o Jérémy akomi yango eko sala neti référence moko boyekeno ndenge apesa ki Sila Bisalu ba maputa. Ndenge tokomi komona Jérémy Chabani lelo akomi ko travailler na Sila Bisalu, c'est que message oyo aye kotindela nani Belvi ayende ko sambwisa Belvi sur les réseaux sociaux. Bandeko nanga tozala batu, tozala penza batu, toloba nanu to solola nanu s'il vous plaît. Nayebi ke soki lelo théâtre ekomi ko beba ya makasi, vous savez que biso ba fan toza à la base. Sur 100% ba fan baza à la base, peut-être en outil koloba 88% ba fan baza à la base. Pourquoi je dis ça? Parce que biso ba fan nde tozo salake ba comédien na biso ba inana entre bango na bango. Soki omoni muntu kingandi lelo a jouer koto yo mbala moko bato kingandi wana bakomi ko finga. Pourquoi? Parce que ba monaki oya jouaka koto yo ba moni ye kote kuna bakomi ko finga balingi ye lisusu te. Omona pe mutu oyo azana motema munene te atiki alobi kuna na kozonga ka lisusu te malamu na jouaka koto yo. Me batu oyo bazana mitema munene neti ba Cardozo ba mimika bongo baza batu bazana mitema minene balandaka na bango oyo réseaux sociaux lobaka te. Siko ba oyo bazana neti ba bébé omona ba olandela balobi nini na okende kuna te baba kuku ba fingi ngai family bote fingi ngai na ozonga lisusu kuna te.
sikoyo ekosala ke batalant oyo bato ebele baza nango ekomi kokwea ekomi kokufa. Pourquoi? Parce que bakoma na bilanda-landa. Makambo ya Jérémie Chabani, la famille. Je suis une mère. Na landaka bagag ya Jérémie Chabani. Jérémie Chabani alekisaka na bagag na ye. Qu'on se le dise. Atsalaka na ye bien, jouaka bien, mais bagag na ye mingi mingi ezalaka mafinga na mafinga. Siko babiloko ya bongo na bana tokotala ngo ndenge nini. Biso ba parents oui ça va. Mais mosusu tozala koza na télévision boza na bana bosi bovandi famille mobimba. Siko botala babiloko ya Jérémie ezaka mafinga na mafinga. Mais ce qui population aye ko reprocher yo, mais c'est facile. Zala muntu zonga ta soki oza muntu mangala doze mwa muke. Ata kuto lobi idols na ye eza mama Kalunga zalaka muntu mafinga te. Babilo mosusu quand même odosé bato baye ko pesa yo remarque na musala nyonso plutôt remarque na reproche ezanga kate, c'est comme ça. Ezalaka bongo. Moi de mon côté, je ne pense pas que message oyo atindela yango Belvi Kandi. Parce que Kolandata interview avec Jérémie Chabani, il a toujours été reconnaissant envers Belvi. Et ce qui problème ezali entre ye na Belvi Kandi, je suis sûr et certain que babiso otoro yeba déjà. Mais nanu toyoka te ke non e mataki ekitaki ye na Belvi Kandi. Ezaka ba message parce que toyebi ke entre bango na bango basalaka bongo mona créer moi compte moko ya lokuta akomi ko finga akomi ko sala bisala sala entre ba comédien bakomi ko sala na bango bongo. Mais eloko kana osenga na Jérémie Chabani, s'il te plaît, ce que yebi les comédiens, tout la comédienne en question, oyo azofutaka batu mbongo pona koya ko bebi sa réputation na yo. Zala mobali lata ki mobali yango nga na sepelaka mosusu na baswahili bandeko nanga bazalaka soki osali ye mabe mala moko akoya ko affronter yo mosusu biso pe bakino tozalaka bongo, s'il vous plaît. Soki mutu asali yo mabe neti ya bongo yebi ke mutu oyo azosala nga alingi abebisela nga réputation eza mutu kingani, kende o affronter ye. Zala mwasi to zala mobali kende o affronter ye. Oza besoin de kopanzango sur les réseaux sociaux, mais affrontez. Congolais partout oyo zali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus. Ah oui, tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Au pesi mongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba document administratif nyonso tout. Bandoloba, affronter Moutou, pas seulement les gens de théâtre, même nous autres, Moutou sali yo mabe, oza besoin koya kokomela kabiso na ba statut, mais affronter Moutou oyo alobi mabe pona yo to asali mabe pona yo, ezalaka bongo. Soki okomi ko sala bongo, il y a de ces personnes o bakobando banga, yo bakobando banga kolobaka mabe pona yo, bakobando banga ko sala kabisala sala pona yo, parce que bayebi ke mutu kingandi soki na lobby soki na sali akoye langai, c'est comme ça. Que ça soit sur la vie spirituelle, que ça soit na vie normale, il faut que ozalaka na makasi courage wana. Babi banga bandeko nanga mosusu na lobaka o banga nini tango muto otonga yo tango muto oloba mabe pona yo vandi o garder silence mais o continuer kaka jour okende ko affronter yo si s'agit que non bobunda na bino l'essentiel o affronter ayebi ke on o sala les amabe